été mal simalanga na dosi ki simalanga na nyati mal ba ke lote na balu na tema bino yo o finga ki na télévision na o finga ki na internet wana o finga ki nani o nga finga na nga yo te nga finga te lakisa lekengandoko lekengandoko oui nga finga na nga yo te lakisa nga video nga finga na sambisa ke te mbata na akwei asenga ya mayo merci hein yama mayonnaise yenda pekisanga te maintenant na yo ke na okaki bato balobi ke no soki ezalaki mayonnaise te mende ngeza la catastrophe ngeza la mabe posa ngena kateka pota po akende pesa siko sango bien ke na sim ke no omoni ngana bunda bitumba ngana kona komia Kinshasa tolongi ko kolonga bitumba kuna Kinshasa contre barumbo ko ngena contre lingwa soto ke bitumba to yena kana bino pona bima na kana bino ba ke to kota ki il faut to ça scandale na to zokisa moko na bino to panzelo moko boy to bino boya boyoki sango ke ba kote po boya po to sisa bino po bimati siko na raté ki kere na raté ki kaka faki na tangise makila non na raté mais na silité ba yusinga déjà ba si ba place ya kendaka ba concert ngape banda lelo na ko mpe via okendaka ba concert ba répétition na okende lango pona ko ndoko na okende luka bato o ba batela ngam na ba internet au moins tu sera na bato pas s'il vous plaît pardon au fond on a quand chambre mo ben caméraman a fongo le caméra tu es là comme ko déconner ko sera na bato même soit un contre un beau kokati yango na nuance na tout sera bazana sur la base makasi ya mani ke na pese mbote bazana bango basilisa baotuna ngulu yo likako mundele je t'avais bien dit tu as mal choisi l'adversaire adversaire aujourd'hui aza faible te hein aza makasi équipe de Chel bazana nzambe na lola yo libolo formol mona trop olingi bato bapekisanga trop ndeni na otika kolobaka bamakambo wana bagros mots à terme vraiment nazaka nde hypocrite te il faut appeler les chats par son nom. Africa Elengi TV bon s'abonner hein www.africa Elengi TV bon s'abonner ebele elengi ezali elengi ezali elengi ezali elengi ezali babi mikolo tozo bina elengi ezali Africa Elengi TV bon s'abonner ebele dans sol olingo mona maninge John s'abonner na Africa Elengi TV oyoka masolo ya kitoko ya solo ya ndembi te ya aubergine te ya pilipili te ya solo hein gros bisous à tout le monde Africa Elengi TV elengi ezali mingi tolandaka pe Africa Elengi ya Mike Lokamba place bilingi ezali oza parole à tour emada babu maga anabela betani abi ya betatoke ari ya betani awando ma betani adi ya betani azabra tabela azabra tagada Eh bien voilà, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment depuis partout à travers les pays, n'est-ce pas, à travers le monde aimables fidèles internautes. Vous qui aimez cette émission, restez branchés sur www.africa Elengi TV. Comme vous le savez, aujourd'hui comme d'hab, je vais encore recevoir notre ami, hein, donc on est là pour couper cet espace. Na ba droit de réponse ya moko na moko parce que internet ndenge pe bato bazolinga bamemelango tolobaki bien que on a eu le temps ya ko étudier on a eu le temps ya ko sala ba recyclage mais ndenge pe bazolinga bomemelango tolakisa bino pe ka ke non toza pe ba yuma te toza pe bazoba te totala bino na musika ya te po to banga bino tolakisa bino pe biso pe koto batama boma tobela pe ya mwa maboma. Tous en tendresse, le keto pété, moto. Boni tendresse. Bien. Bazana. Aïe, Domingolo pena bazana. Ce que tu bazana. Vous n'avez aussi si cara. Voilà. To benga ni mbangu awa, no kaki mbutu.
faudrait na loba yango na concert il y a répétition je crois na répétition il y a Déplique mon ami to bandana ekutokala bien que to solo la société ba bengi biso kutu awa mbutu bani ba bomela biso mutu. Mais moi je me suis posé des questions tendresse comme na niveau ya ko sala ba menace et ce qui internet c'était ya ko beta même moi le mobile mais c'était quoi au juste? Na c'est bango déjà na ben elika comme tu as mal choisi l'adversaire. Ngana mtu ça ba jeter que to sukoni ba ça ba jeter na bango ba délire na bango ba fingi ba sukani bango te. Na ben na dobeta bango moko. Oya otaka ha na pointer yi. Ba ngako na tela ki émission ngo. Na tela ki na ngako cliquer te pona côté la bango vite. Na bisi mutu ayebisi nga bisi eta selela ngo vidéo tindelanga pour nga ko cliquer te pona tela bango vi bazwa infra yuta na sima nga jamais de gemira mutu tindelenga vidéo wana Nathalie leke ngando wana PD wana asali émission pour afinga nga na likambo o Italie yete même na likambo comme Italie bangote eza makambo ya ndeko nanga mbata kufi donc na loba te po bango nde bazalaka na kanda wana na baki na répondre leke ngando te ye fona seleka action pour ayoka amona ke obaluki ba problème na nyama te na nyama ne tumba na bunda kana mbi babeta likofi na epine ba côté ba tiaka mouvement na niveau ya ko beta bambata lokola mwana 5 ans nde bato ba yebisi biso wana uteza mukie na expliquer li selon de bandaki ngana vanda nanga na ki na kende ba parcours nanga na bité quand des nga artiste naza nanga limité te naza nanga pe chroniquer so naza limité te naza libre na mboka nanga nanga fi des problèmes te na tambola air tout na lingi na place tout na lingi na vanga bité na ke beta tour na répétition Déplique na Willery na ke na vandi nanga na pour na melanga masanga te na sing nanga jina nanga na omela na yeba mwana ngote leke ngando na yeba kete nzamela lo ayokanga na yeba kete ba bouger nga kaka oh sirène mais muto gafela ki on a TV wana oh ala tinde nini ba expliquer na ta nzamela da salaka et puis nga na vanda ka bete nga pour que nga ba milieu musique am suna kinda na ngati ay tema na sima nga na dosi ki sima na kona ni atima lo ba ke lote na balu na tema bini yo o finga ki na télévision na o finga ki na internet wana o finga ki nani o nga finga na nga yote nga finga te leke ngandoko leke ngandoko oui nga finga na nga yote lekisa nga vidéo nga finga na sambisa kete mbata na akwei asenga ya mayo merci hein yama mayonnaise yenda pekisanga te na yoke na okaki bato balobi ke no soki zaki mayonnaise te mende ngeza la catastrophe ngeza la mabe posa ngena kateka pota po akeno pesa sko sango bien ke na sim ke no omoni ngana bunda bitumba ngana kona komia Kinshasa tonoki ko bitumba komina Kinshasa contre barumbo so komina Kinshasa contre lingwala so take bitumba to yena kana bino pona bima na kana bino ba ke to kota ki il faut to ça scandale na to zokisa moko na bino to panzelo moko boy to bino bo ya bo ki sango ke ba kote po bo ya po to sisa po bimati siko na raté ki kere lo na raté ki kaka faki na tangise makila lo na raté mais na silité ba yusinga déjà ba si ba place ya kendaka ba concert ngape banda lelo na ko mpe via ko kendaka ba concert ba répétition na okende lango pona ko ndoko na okende luka bato o ba batela ngam na ba internet au moins tu ça na bato pas s'il vous plaît pardon au fond on a quand chambre mo bo ben caméraman a fongo le caméra tu es là comme ko déconner ko sera na bato même soit un contre un bo ko kati ngaso mtu biloko nga linga ngote ngana osenga ba komba soki ye leke ngando awanga ni eloko yo batemo bazala ke bele ezaki lobi lundi soki awanga ni yango aluka place ko zala ta lelo tokutana ngana ye bati ba caméra na CPSA. Voilà mais quand on a la monnaie mabe l'air déjà au beti mon premier mbata au beti mon mobile mbata à Sansalé alinga koya au beti deuxième mbata à koyi na mabele. Mais au courant écoutique a été quand même beti déjà mon dembata même à koyi na sema belo zolanda ika po au simba ika na nzo. Na besoin na picoler ma bindine na katane wana maboko na ngai na dunda ngona munoko na nga na lakse ka saka mobali ya mwasi te. So menga ndo bunda na ye na bunda soto na basi na zoki mobali te leke ngando wana
nalakisaki ye ayebaki te awa na kabia yebi ngata sake émission te nalakise video yo liboma moni video na so video nalakisaki ko beto na betaki ye wana so nde tikali turo yo moni liduso lifunu bakotsa ko likata wana munoko lifunu wana na ko maki na ebisio so maki wana po bima yo o le calme internet senga pardon et puis là c'est bon o me masango pas liko comme de la tinda ki bino wana ngam va jeter na mettre sa tongo na bi vina yo comment ndako futela est comment $100 wana futela wana bato bamosala minoko lelo bandako ekomi ya ba $300 hein, parce que bato ka baganga na télévision batili bango micro bakoma ba prisonnier ya mabolin to lo bango bakoma ba prisonnier na bango alesaka bango alatisa bango somela ba miliki le bakoma otia bambanga bandako bazozwa ba vitamine bazu ba produit ba pakolo ba seki choko baleki na télévision bazel lok bana poto ba kosa binote garantie à $300 azoganga na télévision azoganga garantie à $300 3 mois oganga pe na télévision ndasala nga pas s'il vous plaît na epsa na bato mosusu omona bato lokola ba Mike Lukamba boye n'importe qui alali ala muki azofinga ye ndeti mu garçon ozotanga wana ozotanga ye azaka PD oui a PD ko ndoka azana bakankina bato be balandaki babete akimba kimso ko kimisa bakimisie ko kimisa mona mobali wana kana mabe ona sala garçon na tele lokoma ofinga nga c'est ka na poso ko mobali na ye je me souviens kaka l'air azalaka na site moko ya Mark Tabu asenga ngai lazana na Dubai akomela nga so nazongi Kinshasa ya mbanga et ayamba pe ngai le kana ngo normal et après deuxième fois nga tokuta na ye nga na kana banque mo na Victoire wana ce qui a se rappelé nga na ko zo $450 hier ko zo $25 et si là to raconte biso na ici là wana et après na mona l'air asanga na mama bolé mutakoma ko finga Mike Lukamba koma ko boya Mike Lukamba pour comment nanda ku ya garantie à $300 futa $100 zama trop exact baza ba complexé au moins papa au moins ozano boye nga na yebi na nga te ba bi mutasa mama bene menga na to bi ke to ba ngano lelo te kala mais mi kote to komona nga to komona te ba to sangani te nga so le nga na ofinga lika kwa mundele parce que to mamba libota na nga o nga ndeko akufisa bakanda wana papa olekiye to comprendre loko moko nga vana ba PD na vana ba PD to vana ba PD bele au moins ce PD a piégé déjà Pacha za mobali ke mobali na moni ke amekena ba piège na yema ka moko mobali ngo a fonga matema ngo lingite a comme so a yina comme so nemi girafe ça va bon oui donc pensez ne ngwana ok bité yo jamais ko wana yo moni mobali pour batsala likatana pe ko trana mabulu ya teke ba kena lifuni non moni eloko a créer la ko guerre yango nzango lo msuti yango wana et puis azana poité péré on est à premier soin ce que ça soit mission ko finga le kengando o mexico finga o teka kombo na nga ba o mona nyama ngwako bazozo na bino moko bana poka bana mababe te kombo bazolo ba parce que là on pesaki kombo likaka mundele kangi les preuves en est que bato akena on a ndenge ya ba modernisation et comme kiki blanc mais oui aujourd'hui bato zo benga kiki blanc alors ozomona te ke kombo na bango pe ba pesi ils ont affecté binoté hein non nga ça nga bien nga vraiment naza vrai zozo parce que naza donc nga comprendre en sens que zozo za ba mikolo oui na mukolo mais naza lingwele te naza mukolo et puis naza responsable lingwele za synonyme que naza série 7T naza série 8 mais e ba bandeli pété naza série 8 mais ba bandeli pété naza mukolo parce que na tangi na silisi ba diplôme ko zo na vie na boti na tangi sipe azupe diplôme wana za na mono ngala sumbi na libolo nanga ba leki na tangi sibe ba sisi ba université donc musaka na semkino sa msalo ba do sipe yango ye wana ye lekelika kuwana lekengando wana eloni ya malamu ya sele jana mukilo ba do sipe nango comment yo so abo ngo le za pété pourquoi zo so na basi ba yo vraiment yo mona mobali so za obo yo lekengando
sozo boka za mwana mobali pourquoi moi ça zo utiliser bino lika comme doit utiliser bino pourquoi non linga vraiment tu matélé na garçon en petit wana parce que maloko la toujours na répondre été awa ngane ko se batuke na beta ki ye déjà na benda ko beta na benda ba action nanga na benda ko tinda batu te kanga moni na lubunda voilà parce que ça na niveau même pas ya même à terre crêpe Mike Lokambala ti to sauter alors batozo ba robeta mabolé mais oyebinda kuna ye okokende pe oluki mutu pe obeti kobeta ngo esaka ba télévision na kobeta ti lelo zobeta te. Merci na question tendance la sirène na bête malgré ezalika comme ndeli aza bête ngana bête na intellectuel na yebi mibeko na ko kende ko kotele ti na kati ndako na ite oui na ko kota na avenue na ye na ko mal so portail ne ko beta porte ndako na kote comme violence à domicile to yebi mibeko na biso nde tambolaka na ko se faire justice tena que na kati ndako ne au moins na répète déplique to kuta na répétition za na place à l'état ezani pa nanga ni pa na ye wana te eza place to kutani ayeba iteka na zana ngapi na beteka oya wana to kutani wana te bakangi biso ba condamner mutu te mais ba condamner ngapo na beti so ya mabole lika kwa mundeli ya yezali yefuna kinako kineti na ndako na yete na okutene sina koti de la prison forcée ndako na ye wana comme prison de la prison forcée oui amona te na prison forcée vanda ka wana yeah na prison forcée mais mikangeli na kati clé za pa mutu so te ko luka ba tuna nani ye fa pesa ba bengi na téléphone alo après check si ba fongolo ko les clés na kati ya fongolo après abagele mutu clé banda ba fongolo ande en fenêtre ta degré tala degré tia munoko papa ba poto ba ko sa bi ba to comprendre l'air oye o gangi ça le coup la chien méchant aya gangi lion dont mon ara lion aya gangi banyama tu baloba sosote apparemment l'air oyo gangi ba mo bolé ba koti mai ba comme na ba réunion et que pese bango kizungu to lobaka ba comme okasa lokola ke non biso to sali ekiri or biso to zana ekiri moko te na yisa ba odoka mutu na mwana mwasi ya 18000 esprits partout ba suma kina na bakona bandeli bokena mupepe na zana bino boye na mai na zana bino boye na mabele na zana bino bwana place bo bata mate na zamba na bino ngai kando lobi papa toza soli bokete nga ce qui na comme na faire n'est parce que manka ki maman yango na zana rankine oyo et puis na ebite ko sila kanga na été bo fona bete 10 fois ponde na tikelika mo fonga na bete 10 fois ndinga na tima ko fona te ya ye ba do ba tanda subanda lo ba ko bete so mutu a mona na te akam na kata ndaku na buka ndaku te na ozwa ka boza calme est-ce que ngando ay bayke na okuta na ye ay bayte ye pe ozala ka bongo na pisenga kala parce que mutu ko filmer image na zala kité ce qui te ba benga mayonnaise ba tout na mayonnaise. La présence de Gloire Olang Azalaki wana. Oui, elle était là, on a profité de la Gloire Olang Mbote, Azalaki wana. Baté mo na bango bazalaki wana ko satin. Batazaki belé. Nga benga ngale rezo sala mazo benga nga babi baba ngulusi mutu no awe tsaka ba lesa ye poto mai mo ezaki pembeni wana. Talami oh papa wana zana ne logo wana zana lote wana zana Alexandre wana zana miette. Parce qu'on a des problèmes ming délicats. Ngala mituna et pas moi moi so sali bongo lesa même ma titi ezaki wana ba poto. Bongo eza bato ka biso amaki lokamba o mbataka pamba bosubo kangami. Yango ngolo keseke bana poto ba comprendre hein. Et belé ba komi ko sarana na bino ba komi ba sara mituna bino. O tindaku o vend na télévision o longo na makambo bien et longolo ba stress. Alors ko so mo so stressé yo lokwa ba minute pendant no conseil na pesa bango. Neti ba émission ba lika ko mde botala na bino ngote parce que zaka buzoba na buzoba. Et puis bango nde bazala ba obi ke ba bénéficier ma ila mutu moko. Na bango tu baza bizengi bazoba mutu ma ila zaka moko. Donc ki na bango tu bazoba. Bazoba. Ba kizengi ba fitu bazawana. Basi na mibali bizengi bango tu bazawana. Mutu ma ila zaka moko. Rena Biri. Te moko ndena no Rena Biri ndaza mayele koleka bango tu. Azana. Leki na ngati. Oh. Leki na azana kuna. O leki na azana bangoti. Ah bon? Leki na ngazala kuna. Aibi loko aluka place on a vandelo. Rena Biri mutu ma yele. Mutu ba so mayele nyusa sa Rena Biri. Surtout René wazali leki na ngapi so mayele. Ngala bi su na ebi mutu ma yele nde fimo boy na bombi. Wala mutu na nga. Mutu ma abona ebite Show ba show.
ba oyo bazokota makambo show ya basho ba oyo bazokota makambo oyo ya mbata bango to ekiri so aza 4 bango so bazoba bizengi mais na bango to ngana yebi ebele bena na bango na bango te bena na bango te mais muta mayele na bango tu wana saka mutu moko Rena Biri muta mayele esili est-ce que makambo mande bandi ba remarquer que Rena Biri a ozwa micro te a se donner à côté makambo va comprendre te ndeko no zotanga retriquer pe bango ozomona ngote ozomote démasquer makambo ngo na démasquer te Rena Biri amkolo ayi mambo osala ngape na mkona mambo osala na age ngaza ya na yi c'est yo za otindi ye asala espionnage asa pion en tout ba keba ba otuna ngulu OK ba otuna ngulu so batuna ngulu te ba otuna azaza comme le moko ngwana et puis la fin nous justifiera tozana bino voilà tendresse tandola donc toshite na biso na masolo na biso zaika juste ko rappeler batu guerre et bandit et puis ko kebisa batu o bazwa na internet pour na ofinga ofinga mutu et puis azo wanga ne tena ki bomwasi ngala yebi na ngai yote lakisa video yango na nyonso na sukisaka bazana iso la base makasi ya mani ke na pesi mbote bazana bango mo basilisa baotuna ngulu yo lika kwa mundele je t'avais bien dit tu as mal choisi l'adversaire adversaire ozwi aza faible te hein aza makasi équipe de Chel bazana nzambe na lola yo libolo formol mona trop olingi batu bapekisanga trop ndeni na utika koloba makambo wana ba gros mots à terme vraiment papa eza juste pardon répondre nazaka nde hypocrite te il faut appeler les chats par son nom naza hypocrite te baoleka kana bandako toaleka na télévision ba gros mots te quand même nalobi yango bayebi yango te bazo éducation la vie te bazo éducation la vie te bon bino baoloba nanga oyo tozala sincère tobanga nzambe oyo to atanga na Kishasa awa tolongo babandeko mosusu babotama na poto atanga na poto nayebi te mponga nakoma nanga poto te est-ce que oyo atanga na Kishasa awa na première chose ozo éducation la vie te bobenga professeur na impoli si bozoko komango ti za TV za classité papa nazoko tangisa bazo bayebi yango te mabe eza wa papa na ngai mabe eza te Mike mais nganga momono pe suspect pas suspect ngai na banga mutu te na respectera mutu naza il faut nazala quand même au milieu du village na sens nini na bato ebele oui papa bato ebele babengi nga tendresse pardon comme ça biloko wana te est-ce que yo pardon yo moko za sire certain que bato babengi pour na salo ba reproche te bazo supplier ngai reproche te même si ngata nzo na bana bona bona so te bolimbisa nga na bina bato wana mutu babenga mama tata elimbisa ezakanda nelakisa bango ki basaka na tro na bato yo mutu moko obandi kofinga nanu kofi wazekwa yo likako mdo bando finga kofi wazekwa tina wera parent mais ya longola zemi ya nani manzaka makoyi siko afinga wera ndeni qu'est-ce qui est pour kindoki mwana makide tene na infection est-ce que ça mwana na bien et bien moi te malformation azuka na makolo mtu akoneza makolo y x te mais y x ezaka bien puis ça te pose parce que y bajara makolo na déjà ba comprendre ba infection ba effet na pe ekosimba na mutu donc eloko malonga ezana te il faut ko corriger na boy aleka na émission finga ngai susuti aleka et puis bato zotina ba benga kanga ba finga kanga wana bo benga kana ko sebele baba azana na temps atindaka bato ba finga ka bato mususu parce que jusqu'à présent Mike Lokamba azangi bas argument ngade na boucler monoko na meme na world rien à dire, rien à commenter. Nazelaka que non, je vois que l'autre est sous Mike Lokamba en tout cas. Papa, comme ça, il a loba awa, muto batu, koko yaya, finit. Oh, finit na PC mbote. Na France. Kuna. Muto batu, azana fiche tel comme bote la degré, il y a bana bakindoki, ba maka komandele, ba degré ba rage. Koko finit yaya batu, muto batu. Africa Elengi TV, bon s'abonner, hein? www.africa Elengi TV, bon s'abonner
ebele elengi ezali ye elengi ezali ye elengi ezali ye elengi ezali babi mikolo oyo tozobina elengi ezali Africa Elengi TV bosabone ebele dans sol olingo mona maninge John s'abonner na Africa Elengi TV oyoka masolo ya kitoko ya solo ya ndembi te ya aubergine te ya pilipili te ya solo hein. Gros bisous à tout le monde. Africa Elengi TV elengi ezali mingi tolandaka mpe Africa Elengi ya Mike Lokamba place bilingi ezali oyo eza parole ya Toure Mada baboma ga nabela betane adi ya beta toke adi ya betane awando ma betane adi ya betane zabada tabela zabada tagada